Coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, na pesibiso mbote, na kombo na Yesu. Vraiment, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Ah oui, biso pe nzambe azobate la kaka. Nzambe azobate la kaka, en tout cas, tozali, continue kozala kaka, na ngolu na ye, na grâce na ye, na makasi na biso te, oui, po yende azambo bateli vraiment malamu. Yenda azobatela biso, azokoba na kobatela biso, eza nango na makasi na biso te. Nzambe wana azobatela, nzambe wana azoprotege, azosalela biso. Pourquoi pas topesa ye merci, pourquoi pas to continuer kaka na kozala. Et nango ekozala malamu tobondela, totia liboso ya masolo na biso avant tobanda kosolola, totia nzambe wana liboso ya nyonso tu. Éternel Dieu, merci. Merci Père éternel, merci Père de gloire. Nzamba bongo inabiso, nzambe malamu, nzambe bolingo. Papa, osali biso ngolu ya kotelema lisusu na moko lelo na bandeko na biso mpona kopartage. Yahweh eza na makasi na biso moko te. Merci na souffle de vie, merci na protection pe na makasi. Éternel, te recommander moment oyo na maboko na yo. Père Dieu de gloire, zala na biso du début jusqu'à la fin. Yo nde tambwisa longisa kamba pesa la kati na biso kolo oya yote ezala musika dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, merci pour na bomo ya papa maman ndeko mwasi mobali oya zwi libako ya kotalanga na pesi yo merci pour na bomo inaye parce que aza en vie pambola makumisama to recommander moment na biso na masolo na maboko na yo zala na biso début jusqu'à la fin tike te oyo mito partager na ntango ezala koyote epai na yo mpe toyoka tovandisa totia yango na misala oyo ya yo te ezala musika dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Père éternel, aux abolimos malamu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, nzambaza malamu, nzambazo batela, nzambazo longisa. Pourquoi pas to pese merci, pourquoi pas to banda toujours na ye, pourquoi pas to tiaye nesika na ye ya bokonzi po azakaka nzambe. En tout cas, na sengi na yo ndeko na ngai ya mwasi ya mobali papa mama okozwa vraiment libaku lelo mbala liboso mpona kolanda mama abi na sengi na yo kaka osabone. Nasengi na okaka au s'abonner, vraiment je m'excuse, nasengi na okaka au s'abonner vraiment et que ça va bien tant que yo écrit vidéo au bénéficier à quelque chose vraiment et que ça va malamu to s'abonner na chaîne na biso quand on s'abonner au liker pe vidéo au sali pe partage ya vidéo tant yo sali partage ko ko la peine de comment ko lisusu o pe a ko bénéficier lisusu na eloko moko pe lisusu a s'abonner bongo kaka nde tozokolisa ndaku bongo kaka nde tozokolisa famille bongo kaka nde tozo évoluer na ngolu na tata nzambe sika nzambe ya lola apambola biso. Toyi vraiment to solo la lelo entre nous ba maman de to solo la na o etali propriété ya nzoto ya mwasi na o etali propriété bopeto ya nzoto ya mwasi parce que ba bitoza bopeto ya mwasi to lobela libala pe bopeto ya mwasi bisaleli pe na kati ezanga toujours te lelo vraiment toye vraiment mingi mpona bopeto ya mwasi. Mwasi quand ndenga nazala na petit dolobaki mwasi ya soin a soin mais mwasi a soin te ya salite aza mwasi alumbaka solo siko mwasi ntango olumba solo nde siko esika mabe eyaka nde esika dega mpenza esalemaka so ozokoka mpena ndeko moko wa mwasi mpenza bolekani nde bobe bovandi esika moko ozokoka bodere ozokoka solo mpenza ezobima na nzoto ya ndeko mwasi azala salite te mwasi alumba solo te parce que si oza salite te c'est clair si oza soin te pardon c'est clair olumba solo ya nzoto ezala na solo nango normal biso nyonso toyebi ntango olamuki na ntongo wana soko olamuki na ntongo wana ata soko olamuki na ntongo eza mpe na kolala mpe batiaka mpe parfum ntango mosusu tokanisaka ke parfum ezalaka so olingi obima non même si okemata na mbeto batiaka parfum
avant que matana mbeto batara parfum peut-être so moni que parfum na yo ya cher au gaspiller ango pona kolala kaka eza gaspillage te au moins oluki kasata déodorant parce que ça na ba déodorant ya ba moins cher eza nango peut-être ça la parfum na ya $30 $50 $100 matin na ebité au mona temps mususu au sala au popper kaka na butu ozokino matana mbeto peut-être pona yo au mona ngo eza gaspillage. Or, ils ont gaspillage. Alors, tant mieux, il y aura le kata moi déodorant, mais il y a solo mo frappant, solo mo doux, solo bien. Le big oyo, beta mo moi boye, avant na kingo wapi, na ki o matana mbeto. Et ça la ka bien. Et ça la ka bien ma casse, et ça la ka kitoko. Moi ça va sola bien. Moi ça za muninga ya mai. Et ça na ba biloko oyo, moi si fois za muninga nango. Ils ont un biloko au moins si ko fois ça penza moninga nango. Il y a les bossu eza mai. Il y a les bossu eza mai. Moi ça za moninga mai. Moi ça ko ke kota na douche te asala 2 minutes na douche abimi. Asiso sukola. 2 minutes. 5 minutes. Aussi suko sukola. Osokoli nini? Osokoli nini po sokoli nini? Ko ba ngate ko za pressé maman. So za pressé. Oui, on a rendez-vous na yo. On a besoin nyoso to ebiango que moi si est à rendez-vous et ça est à kenda kokota na douche te. Sko ti lelo. So yo zaka que est à rendez-vous, yo kenda kokota na douche est à rendez-vous ti lelo. Maman nga se ko comprendre non makabuti. Ko wanga te na zala na ka soin. O zala no ka soin mais sko ko sola nde sko ndeni. O sola nde sko ndeni parce que yo yebi que o bi mana 11h30. Na 11h30 et na 11h na 11h20 11h15 ne okokota na douche bon après to ko sukola o soit temps na yo ya ko se préparer o soit temps na yo ya ko se préparer ko soit temps ya ko lata ya ko tia peut-être maquillage ya ko bonga o soit temps nyonso twana siko wana o sa pressé o sa mbamba ko ota 11h20 déjà na petite douche o sa 2 minutes o lingati. On a besoin de ça 2 minutes ou ça 5 minutes. Or, non, moi, si tu es dans tout cas, na évité. Ce qui n'a pas contredire, on a tourné à Golobake, et Zaranango. Ce qui est Zaranango, mais c'est quoi, et Sokoleli. Et Sokoleli. Et je vais lui tendre la douche, il y a un des autres côtés. Pour ok, ça a nino, je t'en nino, ça nino, Sokoli nino, Sokoli nini. Moi, ça sera 2 minutes dans la douche, moi, ça sera mon ninga mai. Moi si penza zara muninga ya mai ne moi si moi ça zara muninga mai et à part mai ça ba biloko o moi si fois zara muninga na mo o ki biloko moi ça dit que ngana oyo fona zana ngo te fona zana moi ça zara muninga mai o koti na douche maman na raso tanda yo soin moi c'est bandi likolo tina si banda na mutu na soupe na tina si o ça ba soupe no tia ba mèche bo yebi que et comme il a kolumba solo comme il a kolumba solo mulunge muto etokaka sikuneti bato minene muto musuku to mwana azali pe munene pe ya grave te mais atokana mutu atokana mutu mona pena muto kezo wute na mutuko ezokita sikota ezokute na mutu ezokita o ezokita ozo mona ozo pangusa ngo ko sukolelo ngo sukoli nzoto siko o ezotika lo na kati ya mutu kuna o ezotika lo na kati ya mutu ezosangana ezosata mosusu komona file olati kitambala okangi ntango molai mpe siko ntango kolongola ngo mona ntango olongola deja moko osati odeur ezodégage parce que solo avant bato baya oyoka ngo yo moko nono koyoka ngo na liboso ntango yo oza moto ya solo oza na solo ezala na mutu na ezala na nzoto na avant biso toya oyoka solo wana yo moko oyoka ngo oza na bato mosusu mpenza koleka ye na nzela boye bovandi boye bokuta boye oyoka ndeko mwasi azobimisa solo moko boye donc solo moko boye incomparable oyeba te solo eza solo ya nini eya solo ya eloko nini eya solo ya ndenge nini solo ya nzoto ya solo ya salite mwasi oyo ayebaka kosukola te mwasi oyo ayebaka te nini asalela mpo alongola solo na nzoto po alongola solo na nzoto alongola solo ya bien te wana ntango okoti na douche no mama so oyebi ke ozosukola motu osukoli motu na so oyebi ke motu na yo eza nango propre otie soit filet na yo chapeau de bain na yo okoti na douche ntango okoti na douche mwasi azalaka moninga brosse à dents na pepsoda mwasi azalaka moninga ya brosse à dents na pepsoda eya baninga ya mwasi
eza moninga ya mwasi eza biloko mwasi akolembana nango te okokobrose na ntango olamuki osukoli na journée olie peut-être pondu matembele ndunda balégume na biso toyebi yango bamadesi wana nyonso tu peut-être yo olie na 13h 14h okemata na mbetu ti ntango mosusu 22h ozela su te kati 22h wana nde okobrose oyebi to koobima même soki obima te osola na bato oza na bato obala koya boye mwa bizu mwa ntango yo tie bizu mwa wana ntango ofungoli obimiseli odeur ya matembele ote kolia ya pondu ya nini solo likolo nango mpe ekangami yo na mini mwasi après chaque repas faut vérifier monoko nao après chaque repas mama ezala omeli ti mapa mpe kangama etikala mpe na monoko ezala omeli ti vérifier monoko na yo vérifier tala nini etikali nini ekangami balegime wana babilo mosusu okolia yango odekisi ka brosse na monoko esali eloko te po bateki oyo na broseki daa na ntango na mpoka na mama ata obrose 4 fois esai nini eza bopeto non eza oza mwasi ya soin oza femme de valeur fo ozala soin fo ozala ere nyonso to bato baomona baopambola nzambe bato nyonso to bazomona bazo apprécie yo grâce ya propreté na yo grâce ya kozalela na yo eza teke moto amoni yo boye moto azoyimayima moto azosala soki nini c'est pas bon eza bien te mwasi azalaka moninga brosse à dents na pe soda eza moninga ya mwasi etango ozobrosele mino kaka nde tolobi likambo ya 2 minutes na dushe te kobrose mpe bazwelaka yango temps eza kaka ti okotika na dushe otiki ekoki te obrose ntango ozobrose wana otali nini otali esika nini eteli te obongisa nini ozwi lolemo oniki ozwi otali obrose donc c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça nzoto na yo ntango oza na posa eza bien ntango oza mwasi aswe mwasi akope tozwelango temps ozala te okoti na dushe okoti moto aosakoma kaka ata message apamba oyo yo ntango okoti na dushe ti moto asisi okoma message yo bimi daa na dushe so 6 mpo na kati wana obrose osukoli nzoto yango mpe yango ya nzoto ya mwasi eza na baparti ebele eza na nzoto ya mwasi baparti fo kozwela yango temps fo kozwela yango temps baparti ezali fo kozwela yango temps fo kosukola yango lolenge esingeli soko ntango okota osala 2 minutes osukoli monoko na yo zwa temps kosukola monoko na yo ntango osukoli monoko na yo osilisi orince monoko na yo rinsaka mpe monoko na yo na bain de bouche eza ya sorti na sorti ya ndenge ebele oyo okutana nango oyo osalelaka to mpe oyo okosalela ofungoli bain de bouche ofungoli otie kopo nango yango otie na monoko orince monoko ata 2-3 fois orince monoko ntango yo orince monoko après eza kobrose orince monoko na bain de bouche otikali na fraîcheur oza na fraîcheur ya bien na monoko okomela nango mpe okozwa nango mpe petit déjeuner na yo mais peut-être soki oyebi kolieba après oyebi kolia bandunda bapondu banini vérifier si s'agit ya olekisa su brosse mama obrose mpona kolongola bacouleur wana etikalaka na lolemo oyo ekangamaka na minu okoseka na bato okobeta lisolo après kobrose na yo mwasi azanga eloko te moninga mwasi azanga yango te brose monoko na yo rince monoko na bain de bouche na yo orince monoko na bain de bouche après korince monoko na bain de bouche sikoyo totali siko partir totali siko nzoto oyo mwasi fo azwela yango temps asukola nzoto na ye eloko ne ya valeur oyo nzambe apesa na ye eza nzoto na yo ya motu eza nzoto na yo mama banda likolo ntina se sikoyo yo fo ozwela yango temps ya kosukola yango bien sikoyo fo ozwela yango vraiment temps ya kobongisa yango ya kotia yango na esika nango mwasi azala moninga na citron
Oh, ngana yo toyebi. Donc toyebi citron kaka pona régime, citron kaka pona boye, pona osaye la jus, citron fo nyonso tu wana mena nzoto, citron eza na rôle munene na nzoto ya mutu. Mutu tant na lobi mutu eza ka mwasi te mutu, donc na mobali na mwasi. Parce que na mibali musu pe bazaka ba solo moko boye, solo penza. Donc citron eza na rôle munene na nzoto ya mwasi, na nzoto ya mutu. Citron oyo eza eloko ezokote moins mais ezosala makambo minene, esala makambo ya kitoko, esala makambo ya bien. Citron mwasi azanga citron te, mamoso ba citron na yo ebele osukoli yango na d'abord, osukoli yango ozwi ata basachet mibale olatisi yango, olatisi bacitron na yo okouvrir yango na congélateur, na frigo plutôt, place oyo eza malili makasi te, place oyo eza malili makasi te. Soki ntango yo ozwi citron oyo ngo banda osopa tout d'abord fotala na nzoto parce que eza na basi mosusu babombaka bapoil ya sa mapeka. Soki oyo oyebi ke otambolaka na sengle badistance molai babilamba ekatana maboko bras cassé, voilà olataka ba bras cassé, olataka no ba sengle okolonga banda ati kuna oke nango. Soki oliko nango obomba bapoil ya sa mapeka, ozobomba mpena bapoil ya sa mapeka mpona bapoil ya sa mapeka. Donc nayebi te tokozongo mpena tolingi tosisinga tokangi nwani, nayebi te ozalaka na ida kobomba ngo lokola fumbwa, nayebi te ozalaka na ida kokanga ngo suki, nayebi te suki ka nde totika suki ekokola ekomi tia. Parce que suki eza eloko nzambe asala mwasi, eza voile ya mwasi, eza mpona kovoile mwasi. Suki eza nango ata okomi na suki no ntina mokombo eza suki, mais kuni bapoil ya sa mapeka babomba yango bongo te, babomba yango bongo te. Big Gillette moninga mwasi mosu ye, moninga ya mwasi mosu ye o mwasi akozanga te, moninga ya mwasi mosu ye o mwasi akonéglige te, akozanga te akonéglige te. Vérifiaka toujours apoil na oyo ya sa mapeka mama, vérifiaka ata après une semaine, ata après otali ekomi na etali nolongola na kama abati mosusu akotombola sa mapeka po omoni ezalaka nini. Ntango yo ozotika ngo mpe ezokoma epele lokwa afumbwa, ezokoma ebele lokwa suki ndo olingi okanga ngo suki ya milai, ezobota na bapoil sauvage ya makasi, ezobota ezokola. Ale ntango yo okokata okati yango mpe na bien te, après esali nini, esali yo banoir na sa mapeka. Yo moni basi mosusu lola otombola lipeka otala te, osepela te, olinga te, noir na sa mapeka. Wana moto basengle makasi, wana moto babras cassé makasi, entretenir sa mapeka na yo, eza oza moto basengle, eza oza moto basengle te, oza mwasi, oza mwasi fo ozala propre. Po baparti na yo nazoba baparti fo ezala propre, fo ezala propre. Basa mapeka banoir wana po oumisaka deja bapoil na yo, oumisaka bapoil na yo. Après okata yango bien te, après wana esali yo banoir na sa mapeka, esali yo banoir na sa mapeka. Ale okomi gêné place ya bato ozokokotombola lipeka te, ozoloba ozokokotombola te, po yo moko milingi te, po yo moko milingi te, omilingi te yo moko. Katisa bapoil na oyo ya sa mapeka okati yango bien. Après kokata yango ozala na posa ya citron, ate epike eza nango problème te, esoka nango mpe ya grave te. Ate kopike oyo eza problème te, eza nde soin na yo nde ya nzoto na yo nde. Ozwi citron na yo, ntango okati citron na yo bandi likolo, cela veut dire na awa na nsima matoyi. Ya bato mosusu bazwa ata osokola nsima matoyi te, omona soki kaka mai kaka te kaka elekwa pwa atiki. Or ke nsima matoyi mpe esalaka banoir, baawa esalaka banoir. Omona opakolaka mafuta na yo, mais nsima matoyi no eza kaka na banoir. Citron mpe eza na rôle ezojoue wana na basima mapeka, na saba mapeka banoir wana elongwaka na citron, eza éclaircissant citron. Ozomona
oyo ozwi citron obanda konika na sa matoi na sa na nsima matoi na nsima matoi lekisa citron onika ozala bakingo oyo bato bazalaka kingo mwambe onga moto monene kingo etonda yo kingo mwambe otokaka mingi ozotoka bamitoki wana ezokota o na kati na singa bakingo ezokota esalaka mpe mwa banoire moko boye esalaka banoire moko boye citron ozwi citron niki ezala oza ata na kingo mwambe date eza kuku dendo neti ya biso boye ozwi citron oniki citron ozoniki ezolongola noire wana ezolongola basalite basola motoki wana esalaka sola molunge na nzoto oniki citron na yo oniki apo okiti na sa mapeka wana apres deja osokati bapoala sa mapeka ozwi citron na oniki ate kopiki eza komte mama osukola mai esila oniki citron lekisi citron na oniki citron oniki oye nango na se ya tolo na se ya poitrine olekisi citron na se ya poitrine toyebi se ya poitrine ebo mutoki etokaka emoni basalite ekangami na se wana zwa citron nika pena na citron likolo na se nika lekisa pena citron na nzoto na mopimba olekisi citron nzoto na mopimba wana après le temps ozobanda ya likolo kuna ozosala yango malembe ti okita ekoti o deja na nzoto nde okoki kozwa mpe mai osopi olongo yo citron parce que citron ayokana te na savon omona otia savon fulufulu ezala te savon ekota te donc sopi mwa mai na yo soit otie savon ebele soki omoni ke osopa mai bongo te otieka savon ebele ou bien gel douche no ebele na gant na soit na limuka nayebi te onika ninga alinga onika na limuka nga vuma alingaka konika na limuka baya na elongi ntina se nalingaka na limuka makasi nikaka mpenza na limuka ozwi soki limuka so igare na otie savon na ogel douche na yo oniki nzoto osukoli nzoto na yo après sikoyo okoki kosukola na se soki mpo kobanda ngo na ebandeli soki mpo osukisa na esuka ka yo mo ndenge omona sukola na se citron c'est très important na nsima citron elongolaka solo na nsima na nzela ya nsima toyebi nzela ya nsima biso nyonso elongolaka solo nzela ya nsima esilaka solo te nzela ya nsima nani akosaki bino bongo esilaka solo te nani akosaki bino esilaka solo citron asilisa yango yo loko otiaka na motu na oke nzela nsima esilaka solo te ezalaka solo te ata osali yango ndenge nini ata osalaka nde ndenge wana nde te ndenge wana nde yo osalaka nde te siko fo osala ndenge wana eza citron ekosilisa o solo wana ekosilisa yango rince yango na mai ya propre ya simple ya bien rince yango zwa citron donc faut ata na te citron ata moko so eza ya monene bokabo so poza moto monene normalement ata deux oniki yango na nzela ya nsima na yo oniki na citron apamba nikako oniki nde ekosukola na mai ya pamba oyi kosukola na mai ntango ozosukola na mai wana fo ozala na gel intime sukola na gel intime na kati te libanda nga nasala choix oyo yaye te so boomona yango bien wa Soforel voilà choix na nga nasala yango oyo voilà yanga choix yango gel intime très important mwasi azanga yango te mwasi azanga gel intime te savon na oyo ya tshoko oyo osokola nango yo kozwa savon ya tshoko te osokola na intimité na yo basavon na oyo osalelaka soki ya nini okozwa yango te osokola na intimité na yo mwasi asokolaka se na intimité na ye na gel intime eza ebele bagel intime eza tellement ebele basorte ebele oyo yanga choix Soforel depuis un bon moment yaoka nde nasalelaka ozomona ozwi gel intime donc après kosukola na citron sukola sikoyo na kokotisela biso yango na kati te kokotisela biso yango na kati te pardon toyokaka bien po awa lelo mokili mwasi akoma oluka kaka kotisa sala kokotisela biso yango na kati te ni ye ni moninga na ye oyo
ni l'un ni l'autre. Voilà. Ni mutu moko te aza mutu akotana kaza mutu akosukolela nde kosukolela nde sukola yango bien ozwi ye ayi osisi na ye ozwi ye ofungoli osopi asopani mpe ebele awa osopi ale ozwi yango osukoli ozwi parce que sofora eloko osokolela yango mpe nzoto eza ya nzoto eza mpe gel intime nga na pona na ngango mpona intimité na nzoto oyo aza na bagel touche na nga basavo na nga mosusu nasalelaka nga na mpona soforel mpona intimité ozoka nasola kitoko deja ye azalaka dana nasola bien alongoli solo atiki sola bien ye lisusu aya bakisi sola bien siko yo sokola sikoyo bongo zwa tan wana alevandisa sikoyo nzoto nobanda sikoyo komitala mama na ngai popeto na oyo esimbami kaka mpa na yo moko mpa moto mosusu te epa moto mosusu te epa moto mosusu te mwasi azalaka soin mwasi alumbaka solo te mwasi alumbaka solo ni ya nzoto ni na intimité na se mwasi alumbaka solo te longola basolo nyonso longola basolo nyonso na monoko mwasi azalaka solo monoko te azalaka te mobali akima yo mwasi mpona salite esalaka soni makasi esalaka soni waka mobali akima ozala mpe sikoyo na mobali ya monoko mobali alobaka mingi akimi yo mpona salite mpo bato baotuna ye aloba mpenza mpo oza salite olumbaka sola monoko olumbaka sola nzoto na intimité kuna kutu na parlons même pas parce que mobali akimi yo mpona biloko wana quelle honte eza soni makasi donc biloko oyo eza biloko teke nazala marie nazala célibataire eza nde biloko ya mwasi oyo abengami mwasi alobi ke aza mwasi ya bopeto ye wana mwasi ya bopeto après avoir kosala grand besoin na ye mwasi asalela papier hygiénique salela papier hygiénique na makambo mosusu ou bien okoki kosalela après kolongola na papier hygiénique osaleli mai eza na bato mosusu asala toilette avant kota douche asukola oui ntango asali bongo olongoli na papier hygiénique osaleli oke kosukola osaleli formule oyo nde touti olakisa mais par exemple ososukolaki na yo na journée grand besoin eye eza nzoto eyaka nango koko olia yango eye okanga yango te il faut bimisa yango siko ntongo yo osukola yango osaleli mai ntango yo osisi kosalela mai ozala na besoin eloko ozala na besoin ya lingette ezaka mpona babebe te lingette eza mpe mpona bamama mpe mpona bopeto lingette ezaka mpona babebe te lingette eza kaka mpona babebe te lelo tokoma olongoli yango bamake-up olongoli make-up avant kosukola na mai ozwi lingette na soki yo grand besoin eyo pendant la journée osi osukolaki osali makambo oyo nyonso ntango osukoli na mai ozwi lingette na yo obendi lingette na yo osali nini opangusi mpo etiko mpe nasola bien donc eza babiloko oyo mwasi akozanga te babiloko mwasi akoko ozanga yango te bamininga mwasi oyo bazwa akompanye mwasi na mai bamininga mwasi biloko nyonso bamininga mwasi azanga biloko te osomba fond de teint cher po tia make-up obima bien mais make-up wana likolo na ona se nango est-ce que solo eza ya biloko sola bien ou bien solo wana oyo mininga ya mwasi akozanga biloko nyonso te okoki ozanga yango te okoki jamais kozanga yango lingette ezaka mpona ose demakie te lingette ezaka mpona babebe te ekoede yo na makambo ebele ezosunga yo na makambo ebele ozali yana sina sokolaki na ngana sina sokolaki yo anoki osali grand besoin ozwi papier hygiénique view niveau okwanza na journée yo mondo koyeba
yo moko nde okoyeba mama okotambola pa na nzela osangi kimia okende osenga lupango ya bato oki okota na place esengeli okota te kaka po kwanza po anini po osalaki lolenge esengeli te mwasi asalelaka mpe hygiénique te salela mai osali mai ozwi lingette na yo oessuye bien etiki osola bien elongoli solo esilaka alors po osola ngo esili eza kaka yo moko edépendre kaka na yo moko na moto mosusu te mwasi azalaka salite te mwasi alombaka solo te mwasi fo ozala bopeto mwasi fo ozala soin mwasi fo ozala soin ya nzoto na yo lolenge esengeli babiloko nyonso eza moninga ya mwasi baninga ya mwasi oyo bakozanga te pa mwasi bakozanga te mwasi nyonso abengami mwasi ezala yo na kati ya ndako ya libala ezala yo oza célibataire koloba teke na célibataire nde okaka bafi mosusu na célibataire na olala nga moko na nga moko nasa mama olala yo moko kasi bamesanaka bo maleka sikoyo yo ozoluka okemesana nde na kati ya ndako ya libala ezala pasi ye komesana eza bilo mosusu bawutaka nango deja ntango owuti epa na bino ye nango sikoyo oluka oke komesanela yango na kati ya ndako ya libala yo okemesanela bopeto na kati ya ndako ya libala osalaka soin pande mpa na bango opengami deja mwasi femme oza soin fo ozala soin epa na bino u libala fo ozala soin emingi kutu na basi ya mabala mwasi libala kozala na basolo te mwasi libala azalaka salite te mobala kima mpo na salite eza soni makasi eza soni makasi apres olobaki ata osali mobali te yo ozosala nao mpona mobali te ozosala nao mpona soin nano ya nzoto na yo moko osala nano mpona yo moko na ozala nao avant mobali oyo ayoka solo wana yo moko na ozomiyoka omiyoka no mpe solo ovai no mpo oza no mpe à l'aise tokoloba ngo kaka mfutuma te quand même tokoloba ngo kaka mfutuma te eza yo moko po tokopesaka kaka mfutuma ere nyonso te kaka mfutuma eza yo moko alors mwasi ezala bopeto mwasi ezala bopeto babiloko oyo eza babiloko okoko ozanga te eza babiloko okoko ozanga te fo ozalaka nango c'est très important sukola nzoto na ozwa soin na yo ozwa soin ya kosukola nzoto ozwa temps ya kosukola nzoto ya kobongisa nzoto na yo yo moko miyoka sola bien etango osisi kosukola wana opakoli mafuta na yo mwa parfum mwa déodorant bien koloba kaka teke déodorant soki parfum kaka mpona obima ntina mbeto avoke ekolala so omoni kosalela parfum no ya cher ya $50 $30 $100 nayebi te omoni ke kopompe yango na butu yo mpo na ye ozomona yango perte luka badeodorant bamoin cher eza nango eza na solo ya bafleur wa makasi wana te solo moko doux parce que ntango okelala pembe na motu yo oza basolo basolo ya makasi wana indisposaka donc mwa badeodorant moko ya solo moko ya doux ya bien mokopompe na nsima matoyi obeti na sa mapeka esalaka bien ekosala kaka bien parfait ezalaka mpona obima te parfait ezalaka mpona obima te ata oza na ndako ata okelala ata ozokemata na mbetu mwa parfum mwa beta mwa solo moninga mpa osimba okanga oyo kona mwa sola bien yo ozanga na solo soki ya nini ntina butu ozokelala ozaka na basolo moko boye ya mafuta makasi indisposaka mpe moninga donc zala mwa solo mwa bien mwa déodorant mwa bien mwa solo mwa doux ya bien mwa parfum na yo mpe otie okelala mwasi ye wana parce que ntango baotala obeti makeup olati bien bayebi ke nde baomona bien wana soin wana libanda eyati na kati sikoyo yo kati bien te yo kati solo kaka libanda te mwasi azalaka soin kati ti libanda mwasi azalaka soin kaka na kati te zala libanda soin zala mpe kati soin yango nde kitoko ya mwasi yango nde bien ya mwasi sala bien salaka kitoko nzambe apambola biso oyo tozalaki nango topartage na mokolo ya lelo yango oyo tokutani prochainement que le Seigneur vous bénisse mama zala soin. C'est ça la bien, ça vraiment soin, c'est très important.